Il faut boyer bango bien akumba makana mupepa ba dringenga ya ba noalerte ya komeli ba diamba no raisonner bon pourtant to ke sali kamboli faut to raisonnaka acti quoi positivité nango na négativité nango siko tango bobeta bulu siko bulu wana nano yeli no faire ndenge loko zo kamusanga faire yo koma mukolo wenge depuis quand. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, commentez, aimez pour nous apporter votre soutien. C'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse Karanenge Tolobaka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci Nanzambe, merci Nabino Peba, fidèle tout à Trace RDC News. Un grand merci à toi. Paola Schengen, Kilo à Londres, moi Sinzambazwa, Terokela Panda Inanu. Merci à toi les jeunes boss, le fils du pays, Apache Amoupé, moi, Maman Linda, l'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde et jamais pareil avec toi, Costa Beton, le patron de plus 33. Un grand merci à toi encore, mon vieux Papi Mwakana, la carte qui gagne. Je pense déjà à Batak pour comprendre, invité au Pinazana. Je suis avec l'un des généraux de Héritier Ouattanabe et Ouapito Messana, toujours Kozalana. Donc je fais déjà appel d'inviter dans la côte, vraiment, poto solo là, vraiment. Il y a trop concernant la team Ouatta, pourquoi pas il y a mi-ange, mi-démon. Déjà là, mon invité, il s'appelle René Abiri, océan de la presse, le cardinal. Bonjour Abir. Voilà, bonjour Nayo, Alexis Ngandou. Bonjour aussi na Batutu Bota la biso monde entier. Bonjour na Dani Bokombe Tsunami, Cornelia Dusi Givenchy Atembe, Riti Watanabe la cause nostra la pulga motona Tembe l'homme de mi-ange mi-démon. Donc René Abirazali, bah question bien ezara yanga quoi. Voilà Abiri, boni santé, boni la team Ouatta. Voilà, la team Ouatta se porte vraiment bien. Et l'artiste Motona Tembe Riti Watanabe aza toujours en Rakata. Il y a la ville de Kinshasa et Bazali Kosala la séance répétitive en coulisses. Kuna na niveau il y a GB donc il y a une résidence nae donc bah musicien vraiment baza bazo bosser vraiment ma solo tu allez vraiment les cacaré. Ma solo zo les cacaré Riti Watanabe depuis le 18 février pardon le 18 décembre hein, mi-ange Bimaki et puis mi-démon PDG Bimi. Et Salitin Belé Ritiaza qui toujours en Europe avec un premier concert au Moni à Kendaki Kolwezi. Pourquoi pas ça là qui ont 4 navires à Kinshasa directement Kolwezi? Bon, ça dépend, il y a place au Moutaï na ma coquine avant par rapport à la production, ça dépend parce que ceux qui ont atteint sous moto fallait que ça là on t'a sûrement empêchement quelque part mais si on a le bombachi mon amité par rapport à l'organisation boy bah bien que ces artistes il y a problème ils a problème donc le problème de concert est qui le 8 mars qui n'a beau sanité. 8 mars oui, c'était à Kolwezi concert on est lesquels vraiment qui tourne au Makassi et Mboula vraiment Betaki et alors nous avons vu vraiment comment est-ce que maman la kisi amour na bango envers Héritier Watanabe la cause nostra la pulga PC autorisation ya koyembe la bango jour en le 8 mars maman ba mesana koyoka maman Miliabel na mama Chala mwana na ba Cindy na ba Jack Love mais otali ke note ba maman ba lobité cette fois-ci tolingi bango les susuka raté mais faut papa donc papa aimé la bango de retour donné ba yembaki ça a donné vraiment ce qui a donné puis orchestre zonga qui en a à Kinshasa ma solo tout vraiment zala qui au carré et à la Kinshasa wa moi vite fait mon besalema qui retour donné ba kende kotala ba maman na bana na niveau orphelinat c'est-à-dire qu'héritier a même 250 000 maputa pour nous repérer ba maman changu na bisayo kolongwa banda premier riti o banda rokendo ko matiruna après aéroport ba maman tout baza foulard ya sika lipute sika talaka degré kasi te ko banda na limete nga na so bandi ko mona ba fille différence ba maman ce que komi ko mona na pour ba jeune fille ebela ba bandal ba komisa bilonga ba maman ba 3e âge vous comprenez mais siko tala siko yo na changu depuis ba maman bandima ki kozwa biloko we uti na maboko Héritier Watanabe mbala moko bilonga ba maman ba nonata eleki na ba bota bana ba 15 ba bimaka na ba gombe
na biso ezalaki deux fois te na biso mama donc crayon tozo simba na elongi po liputa déjà ezo concorde c'est-à-dire oza lesika okende te bapapa bazongelaki bamama lobi quoi donc kuna na tiango héritier otana bakende kosala donc ezalaki vraiment mpe simbwambwa boyi et na minute so nde tosolola boye baséance répétitif ezali. Voilà, bah séance répétitif ezali don ezalaki grâce à ezalaki à force hérité watana beto ezalaki ONG Moronde et salaki que non to bimisa hérité watana beta que az artiste bango bazala trop populaire. Na lobby hérité watana be azate ndenge mona ba artiste na bino na ba soi-disant artiste azokende ko sala aide, c'est-à-dire que yete moto osala aide tant sous na go matin sous wapi donc bato UNICEF na bato ba MONUSCO na ba yaka dana ba biloko na bango ale ba keka yo so accompagner bango kana visibilité ba bi ke donner za bango mais yo présence tout temps c'est ça visibilité mais c'est pas visibilité ba donnant héritier watana be sotali donc asala ngo vraiment de trop, asala ngo vraiment de trop, mais il y a aucun de komona batunde toujours wana c'était vraiment différent. Et ça bambongo na ye moko mutoki na ye ya mo muke azwaka na musique na ye onzamba sungaka ye akei asepe alati ba mama na biso ko lati sapi de 250 000 maputa ko lati sa ba mama e changu mobimba no zo trouver ngo ça facile 3 containers na biso zala yona deux fois te maputa na maputa foulard liputa donc tiraliga bag ya liputa et puis maputa ko bi ko kota la tina ba sapato donc ça dit ba ko le sapato mo be ba taliga ka jara bilambo ko lata jour wana e bala ni mbala mo so pe chaussette continent deux fois te cache couche na biso na chango ko mi ga liputa hérité donc ça dit que bwana zo bima na maternité mama ye de tawaro mama boti wala zo kangango vraiment na liputa wana donc deux fois te voilà. Ferregola nous ça qui déjà sorti à disque moko oyo puis a bengaki ba collègue ne vraiment ya o bazana bona maison mère ba héritier ba bill ba seleo tout biso tout ebi album meza kombo nango dynastie mais un moment là tout tu komona ba vidéo héritier watana babi avant qu'il ne participe na disque on a dynastie au Ferregola saigner ke bande connaît ba ya bas l'ensemble il faut Weranson après sa corps soit Werapé faut participer na disque wana et puis tout le monde ba mo ba golo après ba sali mo ba ko ima mo ba clash comme côté ba c'est entre ba golo na ba spiritas et ta ke yo pe mo ba généraux ya héritier watana bi la team. Qu'est-ce que tu peux dire par là na faire o wana ya karande ritsabi qu'il faut Weranson après sa corps avant ma dynastie to présence ya Weranson na disque wana. Voilà, merci beaucoup pour la question na yo. Au moni batu mususu balinga ko troubler ba ordre familial, c'est-à-dire que père na na daete ozo lingo baré père ozo comprendre ya na batu mususu baza bon bola na kati sa famille père na na daete mais boule nezara que père a daé mais comment bino boko kende ko sala makambu sans pourtant boleke pa ya papa o ya sala bino boza la famille boza ozo comprendre, c'est-à-dire que yo mimoni mutulelo pokoli pour ça l'orchestre non. Alors lingo boy le big boss le roi de la forêt et Simbate et ko Simbate c'est-à-dire quoi boule wana nanu eza nango boule moko ya bien ya ko sangisa ba collègue o ba travailler na kati ya wenge musique à maison mais ozui boule wana ya ko sangisa ba musicien c'est-à-dire que ba soi-disant collègue ba collègue na yo bo sangana na bango bo beta moi album moko boy s'il vous plaît bo beta moi bor na bino mona ça vous comprendre de bo beta moi bor na bino moko boy wana bo yemba mais la cause à nostra la puluga moto na tembe atalibre parce que c'est un artiste musicien o akumba magana saba loyenga ba dringa noate héritier otanabe akumba magana se aloyenge ya mutu te po batu musuba la rasura meli diamba komi mama na mutabilobela na biso je suis kuta la kabiso kozonga ti lelo non azonga te dozo comprendre donc musoka bandi kokosa de deux fois te oh mais la diamba wana ko mabiloba loba wana ezana expliquer yo omoni batu mela la diamba mingi ba raisonnera na par défaut ozo comprendre tangu mutu azo boule mundela azo boule asali bale moko be batutu ba welela yango yesu azo boule asali ga kwanga akufi nemba mo ozo voir c'est là nando wana siko wana nani wana azo boule ga asala kwanga kufa mais mundela azo afandi a boule asali voiture
aboulé asali ba architecte aboulé abimisi ba coiffeur pour batu ba kata na ba suki po soki mundela tikara biso ba suki ekolara mais ozomona mutaza kuna na kwen suki ezala nokuna na rond-point ngaba donc ngeza la ba suki moko deux fois te ya mwana mundela zo boulé même mutu wana artiste wana abula kaka boy asuka mbala mona sans interdit asuka mbala mona kwanga donc mutu muindo asuka neka na sans interdit c'est-à-dire que faut mutu na ebulaka et réfléchissaka ozo comprendre c'est-à-dire tango héritier watana bela kosa no sala pulga tango ba pesa ki mention tango ba pesa ki idée wana héritier watana be est tout à fait d'accord avec Ferregola parce qu'il y a pas un problème il est d'accord avec Ferregola ya keno toroyemba mais il faut to kende to sanini to mona vie to solola nae vie nanu adaete to bando beta composition e biso moko ya na sensité c'est dire que po bozala de po faire zala waza faire de sewera po Bill Clinton azala waza Bill sewera po héritier zala waza sewera mais comment bino na bino boko sala bo sali makambu sans pourtant consulter les big boss le roi de la forêt héritier watanabe aboulé olobi ke bino na bino bana yo papa kufina nute ozolingo boma papa seke feraza na baida boma wera mais naebisa yo le big boss le roi de la forêt ye akufa lelo te anelo kwa nzambe kaka ndenge mama Sylvie Mapata ateya biso na église nzambe langa mama Sylvie Mapata kandenge ateya biso na église ateya bino mama Sylvie Mapata loba na mukanda mobe na kati ya Bible lobi boy mutu akozwa kaka ennemi mutu andaku na ye ozo comprendre mutu mama Sylvie Mapata te ya biso bongo mutu akozwa ennemi mutu musika te c'est kaka bana o wera bimisi kaka bana oyo te ngana zoloba wana ngana so prédication ya mama Sylvie Mapata po ba mama pasteur rebelle bazatia ko kufa ko tika loyeba version wana te et puis dans la terre en église pour cela terre ngo batu bakima na église fa le bela en tout cas soit béni soit orienté soit c'est là soit téléphone asuki neka place wana mais mama Sylvie Mapata ye vraiment akotaka vraiment tina katsa muzinda Bible alobi mutu akozwa kaka ennemi mutu anda kuna ye combat tout ba combataka faire ba combataka Weranson le big boss le roi de la forêt yo kasi banani ka ba combataka Weranson banani ezaka mwana wana kaka oye abimisa c'est-à-dire que yana bana msusu obota ya koli akomi sujet bénédiction pour na vie na yo yana mwana msusu pa obota ma pa koli malgré kazo réussir mais akomele le roi ba épine na makolo comme ozangi soit l'aise. C'est-à-dire quoi? La cause à notre la pour Gatalia Boula Lobité, il faut que nous tomons papa le big boss, le roi de la forêt, parce que c'est lui qui nous a encadrés. C'est-à-dire que dans une vie normale, donc nous avons fait hériter. Babindo balinga ba faire hériter. La cause à linga ba faire hériter. Faire pas linga ba nande. Muto asangi saki bango. C'est le big boss, le roi de la forêt. C'est-à-dire que oyo bango ba kokende ko sala wana. Et kozala à l'image de qui? À l'image de Wenge Musica Maison Mère. Et ça à l'image de ba musicien oyo bazala kana kati ya Maison Mère. Et alors vu que vous allez porter les chapeaux du Wenge Musica Maison Mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner d'abord à la source. N'habitez son le bamabe. Il faut retourner. Et alors, idée à faire là est commis à voir. Mais pourquoi Babindombe à répondre héritier te topé à corriger à contredire héritier te na proposition héritier lobby que non ba kende ko mona le big boss le roi de la forêt pour la nini c'est le scram à contredire ngote pour la nini ba Emile Elias ba nani mususu wana ba shide te mulope ba contredire héritier te que notre héritier ido pesi ok de ko mona le big boss Weranson zali ide moi bien te to sala ka bon na biso lokwa to zeka buto sala to sala Poani ba contredire héritier. Mais ba fan di kimia. Mais au mona ke yo moko mutope si boule, yo moko opposant e boule na yo, yo moko sous majorité boule na yo. Donc yo zo boule boule yo pesi et ça la boule, ba tutu ba boule, pe ba boule kaka. Comment te gars ça? Voilà, il s'appelle René Amir Océan de la presse. Comment yo pesi ba tout boule. Ba tu ba contredire yo ba peso moi idée et raté.
pour muté binyo sur na mukili azate. C'est-à-dire que bako yaka vai qui ba iboite héritier otana be fo boye bango bien akumba makana mupepa ba dringenga ya ba noalerte ya ko meli ba diamba no raisonner bon pourtant to ke sali kamboli faut to raisonnaka acti quoi positivité nango na négativité nango siko tango bobeta bulu siko bulu wana nano yeli no faire ndenge loko zo kamwisanga faire yo koma mukolo wenge depika de pose kaka nano bulu wana muto ko sangisa batu eza Weranson c'est-à-dire ni yo ni Sele ni Babindombe ni Kingani ni Adolphe Dominguez pas Adolphe Dominguez c'est pas la musicien Wera oui vous comprenez siko bango tunde bazawana bako tikala kozwa bulu wana ata mukete Boule kaka vie Luambo makiaji ya kufa na ane wana o batutu la monde ba yebi na ane wana Luambo akufi ba musicien o Luambo abimisa ba tikala ko sala réunion te o fe Joski vie na nani kuna na vie madilu système ba kutana ba beta mo loko mo be esala à l'image Luambo ko lia bangwa bo mo na bité soki peta mso la kamera mso donc vous allez deux fois c'est-à-dire que famille topé de mutu oyo azali na monopole Yako bengi sabatu avec tout respect, avec tout cœur. Parce que faire rigole à Kobengi Sababindombe, mettant sous de cœur vraiment au fond. Azat peut faire rigole à Orlinga Babindombe, koleka Weranson ité. Aux hommes pour Wera Moutou. Siko Yebisangai pour la première fois na kati ya République démocratique du Congo, moi na ya musicien abala asala pe libala moko deux fois te eleki na bana ba ministre na batu mususu ba kosa biso ba sala biso ba 800 milliards na ba mariage. C'est-à-dire que aussi mbate parce que moi na ya musicien na biso apesi ba musicien le lo fallait. Aux hommes exacte que noter le rôle la bana ba artiste musicien musuto yebi azali meilleur cheli na kati ya Wongutun. Mususu wana una meilleur style na kati ya Wingsteen mususu na una meilleur Kingani de nini boy oka bana ba musicien otali photo na Facebook moko ba mutakaliser so yebisangai bana sans forme sans impact sans idéologie bana ba musicien bana Babindombe so pardon na lingana kataka muke no kata no shiteka so bule sikoyo mwana ya Babindombe azali ba age moko na bato belé bana ba musicien belé mais pour la nini bana ba musicien na ba balate mwana kutu ya bina file kalate déjà na ndoto déjà ça commence à vient voilà koba na yo kaka kindoki un grand merci à toi l'international Dieu Chims. Là, je vois l'ex Chims depuis quelque part, José Mouaban en direct des États-Unis à Alain Moussoko. Renabi représente Nayo na répétition ya binafilé et outi kolobela batu moi marambo ebele. Oh puis ba outi ba ibi Renabi ba mikolole ki ba clash ezaki un peu trop tala binafilé sera au sala succès na mboko. Mais aujourd'hui là tout le monde a Renabi na kati ya répétition ya binafilé pe binafilé zo boka Renabi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, merci beaucoup na binafilé. Artiste oh vraiment aleki ba artiste musicien belé pour nga na laki hier na répétition bina filé na zo kara bina filé azo loba kaka ba artiste makolo milai ba la na problème mabota ba la na problème kufanda ya kufanda donc kufanda na sasi ya lupango kwa ndaku hier azali muta mukuse mwana kisenso kombo na ngonini akola ne na famille passe et tout ba pibia ndenga zalaki na passe et tout non ki bina filé azo yemba et c'est un passé. Album Mabina filé oh yona biso soke bimi, ça sera une catastrophe. C'est une bombe atomique et non retardée qui va frapper. Nalo banao défoité. Bina filé na biso. Batu o babala kana noté il faut babala on a problème na biso et le reseka pas sinon regretter ka ndenge basi o babala ka to batula bala kana problème na nzela ata la ndoto bimila muto ata loko la femme de nuit to mari de nuit oya ka pété do ya la basi mususu ata la mukili boy so ba ko linga ote ata la ndenge ki femme de nuit fo ya kaka mais na ndenge ki femme de nuit ozo ya te na biso deux fois te bina filé hier a salinga plaisir donc on dirait ka que répétition za la ginde
yanga depuis on ndeko bois kanga donc la zui mabanga belé kolekana ndeko na biso mutombodi kembe malgré asali tournage à clip wana ya film après ça New York wana de sans impact sans idéologie nga René Abiri lobi vraiment nazala ki ma décoro c'est-à-dire vu que nazala ki wana ba journaliste international ba tombola ki ba caméra ba ozo René Abiri en direct mutafandi na lac Salé aux États-Unis ah moi na René Abiri après répétition et puis non mais la maille pour ma sangana mais la lisouté ozo comprendre voilà ba discipline ozo comprendre sinon bina filé awaya mabe voilà ma mutunanga siko nanu kutu na koti na pala bina filé te na suki kana veranda. Et le bina filé mutunanga ba clash tout. Bina filé vraiment wana ma mutunanga na bandako critiquo pona tala vraiment soki pe ya solo makambango mais na moni vraiment bina filé ma ça va donc au prouver bango que ya solo nzambe vraiment changer vie na yo batambu sa bina filé basango ke bina filé tambola makolongulu mutaba kisia batambu donc c'est-à-dire muta kufa lisute na famille bina filé ata mwana quartier so kufa bimela bina filé na biso quel niveau ya humiliation mwana mobali wana igazwite na biso des fois te donc garçon wana bina filé talaka bana na yeba badaki olia likaya ba kisala kinde kina matembele ya chuputu ebebi matembele ya chuputu soko sili solo no libumu pasi fo melama ebele me bana balongwe na niveau matembele wana bakoti mbamona oleba suka ta na shawarma nzamba pumbuse bango baolia hamburger belge oe vimba yate ba hamburger ba ya nini yote ya des fois te pizza rate ya mabe bana balongwe na vio ke kotika mbangu ba koma retard na wewa bana bakoma ko etika bona chiki na Range Rover ya bina filo me makabana file na chiki na bisa yo ezali ba jara ba mituka oyo ba musicien belé ba kozana ngo tamsu lokwa ya sortie vous comprenez? Na biso bina filé vraiment félicitations na yoka ki vraiment kunga boso bosser vraiment kitoko masolo vraiment kitoko makasi félicitations donc azolanda ka lokolo en kale na ye héritier watana bela koza no sala pulga moto na tembe o pa linga rapé aye pe bana héritsana Brooklyn Ketia vous comprenez azotala pe ndenge pe héritier tena ba la na bana na pe héritier tena be vomie ala lanzala à souffrir po bana ne bazala bien il se sacrifie vraiment pour ses enfants donc ataka bango na ba conditions morales sotali lelo na kati ya Congo soit na kati ya Afrique mwana ya héritier watana bi azotanga na école oba futa plus de $13,000 vous comprendre par mois vous comprendre de wana za école ya GT donc deux fois te donc baza bato ba dépensaka pona bana na bango lobby bazala bato bazala ba candidat malheureux te bazala bato soki peuple atie na biso deux fois te afandi vraiment na kati ya constitution c'est-à-dire Janine Mabunda hôtel makuti bossa na ba génération. Ouais, voilà la pied disque a bien affilé au Fake Bima le 14 a poussé en la fin du mois à avril. Nabi kozwa pété un rosolo dans bien affilé c'est dit à quoi changement de date soit il y a disque ni aux ma positionnement. Voilà donc bien affilé na meka ko solo na hier pour na ko interviewer a bisinga que non te rosolo lango bien jeudi par rapport à ndenge pas répéter qui vit que son TP dérangé puis moi muké a bisinga René Abiri cardinal océan tokutanaka ba jeudi et ça la moi ja bon na meka un peu ko talissez moi vite fait par rapport à changement de date nda a bisinga que non album tout est déjà fini. Tout est prêt. Mais alors, plan top programme. Il y a programme promotionnel na bango nanu batilisi yangote. C'est-à-dire il faut basilisa ba problème wana oza ko senga par rapport à la promotion bazoni nga vraiment ba kotement à tous les chaînes, visibilité, image et tambola. Donc c'est ça ndé yango est bloqué moi muké mais sunu robima le 30 avril. Voilà, merci à toi Deborah Kitata Sienne, merci à toi encore Nathalie Ramazani, maman na Maëlan du Rock des États-Unis. La personne vraiment bambote ya ebele bele René Birito qui est vraiment na souka émission, je pense d'être comme na souka. Mais qui sont morara ya mukie à propos ya bamamboleka qui toujours qui t'en resolo note tout le monde ndeko na biso Valdi azaki un peu malade mais sango kenda ki ke manikende abwakila ki malade wana. Toi étais cardinal océan de la presse. Aucun éclaircir ni bateau à propos de Marabona parce que si j'en peux tout le monde va ouais, c'est tout à fait normal Babosano parce que c'est rien. Parce que Maniké va discuter qui n'a de Konabiso Faldi
bah discuter na bango problème ezate kanda la rabatement ko soit na et tout de la même manière jour wana soki validi a discuter katana ken piana elinga ke loba maka ke ken piana et alors logo la omoni ke zali maniké batamité mamabe ba meki ko luka ko salir image ya maniké mais au moment moi je connais bien maniké malgré son comportement et tout mais sinon a changé ranaé azala vraiment bien beaucoup discuter na maniké na heure juste et après 15 minutes au moins elle oublie à qui même qu'on invite même na table bolier pas ensemble sans problème maniké elle vit comme ça et alors ba ndeko mususu ba lingi ba balolelo maniké ko manika sali valdi be or valdi abeli kolokoto de moi nanaye il paraît-il selon ba recherche il paraît-il que notre valdi moi nanaye nanda ko abela ki kolokoto et après moi nanaye ko bika biki après 2 semaines bo e ko za valdi. C'était ça Kolokoto. Bon, j'ai essayé aussi d'appeler pour meka kozwa Valdi na bengi Valdi na téléphone, Valdi azo yambate donc na ko comprendre peut-être bon massé Valdi, ba tche ba crème, ba tche ba pommade, ba ni tout ça là na nzoto pour na olimu ça ba bouton mais sinon il y a pas un problème. Voilà, sinon il n'y a pas un problème. Renabi, comme dans cette émission, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans le passage dans programme, il y a la team ou la dédicace directement au Gabon. Voilà, Rolobatro Zate, merci beaucoup. Nabatutu balingaka la cause à notre la pour Gamotona Tembebo continuer toujours à s'abonner à la page nae, totombolango to pesa makambo pesama avec impact na idéologie, pour s'abonner à la chaîne Héritier Watanabe, bo yoka intégralité déjà. 5e clip ça se prépare. Donc bandeko na biso amikili to bosani binote. Nabi ke wana besoin bo monanga René Abiri na zalawana. Mais bo bouleka na ndenge ka système ba vraiment balinga René Abiri. Bo appuyer nga veut dire que na ba domaine tout na ba matière tout veut dire que na ogia Paris et puis na robaluka na rozonga pe na kin pour na okende boulot. Donc tu en as besoin de visibilité, il y a artistes et artistes toujours au chapeau de la République. Donc c'est ça vraiment but et objectif na biso. Biso to ba journaliste auto accompagner ba star na binom. Et alors dès qu'il y a un programme le quoi boyer, ce qui nzamba sungi. Donc vers les jours qui arrivent, to ko annoncer na bino ezali dates to beta Olympia double Zénith double Olympia to beti salona la en États-Unis et les États-Unis wana to beti ce qu'on a na stade les plus grands il y a monde salona des pièces à la salona Michael Gouta betango ka demi partie dona biso deux fois té héritier sera commis wana borwane kozala maman na plein. Et puis, il y aura des incendis, il y aura de la foule, il y aura de la masse par rapport à Héritier Watanabe à sa place. Il y a un Sabino, Bakalate, Bamarambuto Fanda, répétition, Bamarambuto Kozonga, vraiment, Bobi Biso Kotona des fois, Bobu Kanate, producteur, Mbongo. Ya Kikwiti, ya Kisangani, ya Butembo, ya Manyema. Beba ke bandeko na bino kuna na ba village bana beso ba yoka kunga, ba yoka héritier, ba yoka ya live. Bobenga, bo solola avec CG Chali Robenga Robench, et ça la vraiment moi qui toko moroboy. Merci Nayo. Merci à Paulo Veri de Souza. Merci Hello j'aime à l'original et le véritable. Merci à Ibrahim. Ibrahim, merci beaucoup. Voilà, tout commence bien, finit bien. Tozaki Bongona, René Abiri, les Macron de la presse. Donc, bon, Kande te bêtis vraiment solo. Un grand merci à toi, mon vieux. Papi Mouakana, la carte qui gagne. Kalo Boutique Pomba Swag, l'homme qui souffre de l'obésité vestimentaire. Aristote, l'homme partenaire privé, n'a PSP Bambote. Maman Safi Ilonga Skaya, papa Eric Bikembele depuis Paris, Bambote Nabino. Azimandi qui a papi Moutiongo, prix Nobel, un grand sali na Opé, qu'on a place aux allées en direct de Manchester. Myriam Kabasu qui mis à mort, Big Salam, mon président Eli Welos, Yaba Welos, Jérémy Nzaz la foutre, mon pote Rami Kabang ou Fugalogie, donc Jacob Petro, donc Pomba Bopeto Balabi, Bopeto Zali Kopa Bayou Mate. Abonnez-vous massivement sur Trace RDC News. N'oubliez pas de partager, de commenter nos vidéos. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Bye bye.